Rose Bomba officiel. Rose Bomba officiel. Rose Bomba officiel. Rose Bomba. Rose Bomba. Rose Bomba. Makamu ezali. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Nyonso Rita Sali est prémédité à préparer eloko na ye, à zui pe zemi na ye nanko et puis etali biso pe te pour adaper eloko te, ata mwasi asomu kinza epoka, mwasi oyo ya sans impact ni a soso akita mataza kitoko te. Omoni mwana mukeko soki balobaka kitoko mwasi ntango azokola kitoko me ye sikoyo azalaki kitoko me na kimwana moke na ye azokoma elongi mabe. Riti oza na masque de vieillesse. Maman, je dois prier pour toi. Oza na masque de vieillesse. Bana basi ya ba âge na yo Riti nayebi te basalaka bongo te, me yo penza onire bazwi 10 ans mbala moko babakisi likolo na yo ake na mobali na ye banani babeti rotana babeti ba faux carte bancaire po bareserve hotel rotana bakiti na Rita azweli zemi na kini na ye na mobali na ye baprépare asali gripe na ye kuna po oya kofinga biso, me oya kofinga biso na eloko te po makambo oyo biso tolobaki. Surtout ngai Riti combattre nga na eloko te po Riti tu dois savoir une chose, nzambe na nga aza plus fort que démon oyo yo ofukamaka tongo midi pourquoi osambelaka. Nzambe na ngai aza plus fort, aza puissant koleka démon oyo ofukamelaka. Nzambe oyo ya yo oyo ofukamelaka tongo midi pourquoi nzambe na nga aleki nzambe na yo na makasi. Riti okombattre nga tongo midi pourquoi minga na okombattre yo na molimo na okombattre ngai nga pe na okombattre yo nga na olonga yo mpo nga nasambelaka nzambe ya solo. Bake na Kishasa kuna ake azwi zemi na ye kuna basali ekobo na bango. Riti mwasi obali na ekobo. Riti okamwisi ngai, okamwisi ngai yeba yango Riti makambo na biso tolobaki soki eswaki yo te olingaki obimisa klipi wana te, donc oluki eloko moko boye olobi te nde naza boye bato oyo. Riti eswaki yo omoni media bato baya media tuna bastara minene basara minene oyo bachatembe na media. Riti kaka ndenge oyaki okokima kaka media oyo moko. Mama oyo eza media ti oyo eza internet, eza monde ya bastress, monde ya baangoisse Riti epuis kokima te zala wana mpamba lola zevi internet tokomona makambo Riti yo tunaki te YouTube ebokitisa bato Riti nsomba lola Patrick yo bongo na Riti azokombattre nzambe no signale nzembo wana eza nzembo otosignale yango epuis elongwa na YouTube eza insulte totale na mwana oyo amibengi ke soi disant aza mosali na nzambe. Mama Riti oza mwasi ya ekobo, oza mwasi obai na litabisi nga nazoloba yango ozo comprendre mpo oza na importance te Riti oza eloko nini, eloko moko ewuti likolo koyi na se. Riti nga na ndimaki te oya kofinga biso na eloko te oyo mwana babi mwana moke mwana oyo alakisaka vraiment Riti otosala banzembo bajeton Riti wana mpenza ko eza nzembo ya bajeton, donc oyoka korépondre biso eloko abombani eza te mpo ezomonana. Riti yo YouTube yango okende yango boye baswanaka na bafani te Riti moto asalisaki yo nzembo wana ezaki obeta nzembo wana kosi yo oyo eza YouTube kolo misapi asaka mwana moko asaka maudite ozo comprendre aza mwana moko nga nazoloba yango nga pena ata pena ono o Igor ndenge ozalaka pede bongo zwa Riti lala Riti mpo ozonga mobali nga Igor tika no boye mba moto obimisaka nzambe penza pede libela ngai Riti mwana neza oyo ekoya nango ozomona Riti naseki yo
na seki o makasi po oa mwana moko ko obali déjà mutu o yebi nzambe obali déjà donc obali déjà na birite yo avant oya ko répondre biso banda nanu kobongolisa mobali na yo Bon. ayeba nzambe abongwana noko na yo baniongo eleki ebele na banki ba interdiction bancaire azwi mbongo po akende couvrir baniongo na ye ya banki et puis famille na bango nyonso basepe na liba est ce que tata ya rite est ce que ayebi libala wana Ayebi te. est ce que ayebi libala wana Ayebi donc yango aza te. mwana moko Tata Henri ayebi yango te Patrick. Kutana vraiment wana raison. Tata Henri ayebi yango te. azotambolaka likolo ekoborite omoni nie na yo ndenge osumbi yango okofanda na nie na yo yo moko voilà francisco loba na yo Ntombalola Patrick. Abiri tovandela nyene ye moko nzambe rite oluki saye makamba. te babi mwana oyo esi ameki deja eloko ya mikolo azwi kuna yango akozonga nsima te Oui, oui. ndenge aza wana esi akoli deja ka nde nayebisi bino bajeune fille ya age na ye basala makambo oyo azosala te azobima mwana moko boye ondire innocente Ba jeune fille ya age ya rite bakolinga baza te baza ba troisième femme. Bolinga ngo te na age ya rite troisième femme. Non, c'est beaucoup. En plus, il y a bana combien? Mwana rite akobota akozala 40e enfant. Eloko wani foto yebaka rite tika osala na sentiment rite. Tika kosala na sentiment age eza nano rite. Moka mobali na yo moko ozala leze. Mobali ya bato eza pema en plus mobali yango aza na bana combien rite. Oyo kosala banzembo bajeton obwakeli biso bajeton yo bongo to continue na Patrick fille ondire mwana moko ya moke nzoko esi akoda na kati vedi ekoko monunu mobange na kati akoma mobange mpe na kati ya mama nango nanu nzongo ayebi bebese nzongo ayebi makambo nga na oloba boye bayebi nga na conseil opesa riti te richanango epa ayebi biso te epuis kaka ndenge abandi korépondre biso wana atika te rite banda kosalelaka biso banzembo mpo makambo na biso tolobaki rite yo ozokombattre nga mpo na nini na esali yo nini rite okombattre yo okombattre nzambe na nga donc rite okombattre Patrick Igor rite okombattre yo nzambe nanga frappe rite tu seras frappé okozala frappé ozo comprendre ozala frappé donc ozala frappé nga na conseil moya opesa ye te abanda nani kobongolisa mobali na ye achange ozo comprendre ndenge aza wana et puis wana eza kango lopango babali ye te mobali akoti na fenêtre abimi mpe na fenêtre mobali ayebi porte te mobali arete ndenge aza est ce que ayebi couleur ya porte oyo fenêtre oyo akoti akoti na fenêtre abimi mpe na fenêtre riti ozwi zemi na fenêtre baye kobala yo na fenêtre mobali akoti na fenêtre abimi mpe na fenêtre nyonso elekeli yo na fenêtre riti na seki yo makambo nyonso elekeli yo na bamonake bazwi yo sans valeur bazwi yo mwasi moko ya sans valeur olata liputa te continue kosalelaka biso banzembo riti ozuka donc ayembi na ye mpenza nzembo bambwakelo odoma dilu kaka kwa donc azuka jésus atie likolo en tout cas makambo oyo proposo ya makambo nyonso eleki donc makambo donc nde clip bato batala ye po alia bambongo ya YouTube donc yo me ko olalaki te ko donc le 25 on azalika devant ordinateur po talaka clip nga nayebaki yango déjà ke aoya olancer selo mo boye me eza nango video te donc eza donc ngai namonaki yango ke aoya kosala eloko moko boye me ye aoloba te mais je ne m'attendais pas ke ezala clip bajeton kriti vouloir ou pas wana YouTube wana Instagram oza na Facebook donc ye na biso ezaka ndenge moko mama yaka na yo kando mpona mo déjà rite oza déjà na molimo moko boye ke ya rando oui musique mena non aza na molimo ya rando makasi osangisa nzambe na rando place moko rite mabende yango wana mpona kaka rando tika nzambe ya bato rando nde makambo rite akoti na monde ya rando YouTube rite oyo YouTube yo koti na monde ya rando kokoka pardon bad